c'est le directeur. Moi élève na bino Shadow azongi na ndako alobi bobengani yango nga na ye awa kosenga dérogation na mwana na ye papa na ye kosenga nga naza mama ya mapa biso toteka mapa bafuta biso fin du mois boko permettre te mwana ngai yo asala te examen ya premier trimestre o bande examen bandaki asala te examen moko te kobengana na kobengana papa na nga boko kosunga nga te mwana oyo élève na bino oyo lobi akozala député mokonzi ya mboka papa bengana boye mwana eloko moko na moto ekozala te papa botikala kosalaka boye biso bamama tozobunda kotangisa bana biso moko tozata na basoutien te tozobunda na befort na biso bino mpe bosungaka biso ata na baekole yango bengana bana boye papa tosala nini to bokola bavoyu to bakuluna vraimen na mboko bosunga biso vraimen mpona éducation ya bana papa bengana mwana oyo ava na ndako abanda tambola bakuluna yo koma kuluna papa bosunga ngai vraimen mpona mwana oyo Vraiment mama memi na nganda lotoko avant mela il faut kwesa mbongo oze kola tiana na te mama sa makuta mwana kokotanga te minerva lango etikalaki lokola combien mpo nayebi ke na avansaki mwa quelque chose awa etikalaki lokola combien $50 likolo ya $50 oyo mais c'est le directeur yango ozobengana mwana mais nabundaki kopesa mwa quelque chose déjà mwa somme mwa ebele napesaki somme ebele anapesaki kaka mwa 50 etikali nde kobengana mwana arate baexamen vraiment examen ebele mwana arate papa na ngai sikoyo na bulletin bokokalkule bapoint nini parce que examen nyonso presque bande ebandaki ata moko tasali ka likolo ya $50 papa bosunga mpe biso bamama na bino boye moye te mais c'est le directeur nyonso nazosenga nazolela nga mama ya élève na yo ti nazolela awa nyonso ozotala nga na misu nde toza na problème oboyi kolimbisa papa est ce que mwana oyo lelo vraimen akolongwa na ekolo to azaka na ekolo so nazwi mbongo na ye awa nde yo kosekisa nga nazosenga vraimen nazolela mpo mwana asala examen ozotala nga ka boye Shadow telema tokende antuka nayebi ekole ane ezoya folongwaka na ekolo boye moye eza te ekole ndenge nini ngai mama na ye kosenga dérogation mpona mwana bozotala nga lokola nakomi lokola kizengi na lokola zoba na bino boye ane ane oyo ezoya yo folongwa na ekole oyo nayebi te mama